Ibutu eza nini na ya Teresa. Kutu Ibutu ndaza na beteka bord moko. Beteka le monde ti a flash planning c'est comme nzoto hein. Pour ça sali ba ja robete pe moi 10 plans. Kota la partie ça. Kota la ya Teresa. Est-ce ya Teresa mi ko mi kitisa pe na tina sie ko pe meni ya pa chèque non. Boya Gabi Tami qui dit ça pas petit wana elonga kala. Mama love, il dépend les rap par rapport à ndenge beaucoup taneli, il dépend des peine na tempé niveau ya soif. Surtout les garçons ba ba taquer bela au mona Ibutu. Si on a bela, o eza mabeza ke ba cha ba bien belé pour ani pour défenseur azaka moko ba hypocrite ba belé. Fatinda ka banzoya. Déjà atinda pe banzoya te pour belle fatinda ba ngote. Guerre o eza c'est impossible. Bané va profiter na guerre. Ba doit profiter na ngoza ba pédé na ba lesbienne. Iko mama ngone ngezo kendele. Soki ko continuer boy. Au moins na ke no ba bosani na bango ndeti mamba théâtre to mamba cinéma congolais. Ba vandi na bona ndinga polémique na ko sila nyoso peut-être pia mamba cinéma congolais ngwana. Bisote bango moko Bisote bango moko Sutu yo na ye kuna boye bakana bino keye Ali Carabino. Et voilà, merci beaucoup, abonné na biso, merci pour la confiance et fidélité au Pessibiso, toujours wana bozawana pour na kolanda ba analyse na biso to ko sala babi a biso to finga raté, biso a eza pembe na pembe. L'esprit des prophètes est toujours là. Merci beaucoup à maman, Maria Fina. Béton à béton, merci beaucoup maman pour la confiance et aux opécibiso toujours toko kumbela idéologie na ndenga ba awa quoi. Merci beaucoup à mon vieux Honoré Mwanza passeport rouge via petit naie. Merci beaucoup vieux na nyonso ko sala fe et ça ngaka ba bien au sayo mobulo. Merci beaucoup yanga ya motema abengaka mia vida. Merci beaucoup pour na bapoyo na ozo ko sala par rapport. Merci beaucoup yanga ya motema mia vida. Ici, vous allez mbote belé quoi. Babi toujours on est ensemble. Nanzambe ko simba. Bango ba mela mafuta. Yangande ko George Shimba boni yokuna. Ouais, nzamba bateli nzamba bombi po décrit chibango zo sala maramba bien. Merci pe la bandero ba tala biso. Merci Abino George Shimbaye l'homme de A biso autrement dit Miss Girl artiste. Ngapi na ko baksa ko pesa mbote na bato nyonso basunga ngapi ba soutenir ngai. Héritier Ndombe le fils ya papa, héritier Ndombe le fils ya papa. Mutasola bien ko le gasola bien, Gavani Ndongala hein? Gavani Ndongala. Sanator on est à Gavali Gundongala. Il y a contrôle. Moi, Bambo Tebele, et sali bien ici que Zalmi, j'adore Mercedes. Donc, DJ Billy célèbre le 17 tout ça, on a. Tout ça bien, ça bien. Le 17, na boîte, on est Junior Boula avec DJ Billy célèbre. Voilà. Donc, le EP le 14, Saint-Valentin. Après, si il y a bonne fête, ça va Valentin, va Valentine, Nyonso. Et sur les gars, bien, système K, il y a Didas, 3 bars. Na ferego la Jésus des nuances ndenge ka to solo na ye bisayo na keta la badidas na wenzebo cher et mati na boule siko keba comme 3 ba mo ya na parler na bengita ah mais vraiment bon on a didas boni kango ça la bien dans une émission quoi on ba landela on a bi fona zana on a didas babi na daso baninga babina aya botala kanga botama moleka na sima na ngata babi mikolo ezona didas quoi voilà merci beaucoup babi mikolo didas merci beaucoup artiste Ferrego là babi pour contrôle toujours pena faire à contrôler yanga ndeko likambo ngo eza nini na artiste comédien Ibutu eza nini na ya Teresa Ibutu abimi attaqué ya Teresa suka Ibutu ayena kombo ya Teresa chaka défi kombo nanga na moni ya na yoki yango na monoko ya Ibutu ali wo toujours kendeza nini papa Congolais ko pesa ye devoir te ko lukela nga tangelanga o tangelo lukelo
Eh yo so saka na congolais tala congolais ko benga technicien mo so artiste OK na ba défi bona congolais awa benga technicien bon d'autres venir na kala so ebise ka tina za so ba chiffre net face à ebiso kena na recyclage abeza ka sous disque dire na habiter kena na ba programme yo et ça na ba programme yo récupérer ba biloko a chepela ka GK pour de formation parce que comment on est bimi ndenge nini non mais ce qui te dit sur te bi réalité monde d'artiste comédien ndenge monde ya théâtre tambola ba basa théâtre mibala théâtre to ndenge tambola parce que yo na particularité na présenter son particularité na yo pe na télévision ko le bete yo za différent et boniko parce que moi ne utwap et bimit kutu ibutu ndaza na beteka bord moko abetera le monde ya flash planning c'est comme nzoto pour ça sali ba ja robete pe moi 10 plans. Est-ce que comme vous avez nango est-ce ça pour nous la bezité parce que ndeko na biso Pacha pe abimi a tombo ki papa comme vous avez ko tanga ke non et Pacha abimi ka sala apparition mo beka pour ba ke Pacha ndé wana ils ont c'est bien actualité oh pour éviter vous so tangi ka Pacha pas na ko ba e Pacha yo di Pacha na papa yo di Pacha mais OK de Chris Chibang. Yeli Pacha. Papa. To solo la wana. Bien. Est-ce que tu as la Pacha? Ou tu as la ya Teresa? Oui. Est-ce que ya Teresa comme qui dit c'est un niveau ya Pacha? Olobi? Kota la Pacha. Kota la ya Teresa. Est-ce que ya Teresa mi qui comme qui dit ça pena tina c'est au pemeni ya Pacha que non? Boya Gabi Tami qui dit ça pas petit wana elonga kala. Papa ni exemple ça mamba monde théâtre ba zo expliquer yo pour na ko biso ke ya Gabi qui dit ça pas nani? Ya Gabi qui dit ça pas nani? Et pas petit mo elonga kala. Akisani. Oui? Akisani. Ndenge basa maka mwana le vieux Gabi qui dit ça. Et ça mamba love et dépend les par rapport à ndenge beaucoup taneli et dépend na tempé niveau ya soif. Na circonstance beaucoup de l'amour. Na circonstance beaucoup de l'amour. Est-ce que na marambo kotala nde marambo ezokende kotala niveau ibutu parce que na minute on a ngambu ya Bella ibutu atie comme si moto gachia amiche moto gachia to ibutu mtazaka défense kuna pour nyonso to les kaso ba yeka batake Bella au mona ibuta bi siko na Bella o eza mabeza ke ba ocha ba bien belé pour anini pour défenseur azaka moko ba hypocrite ba belé ba to défendre bien belle vie comme il faut baza bazate basala le roi de Tibazana mais est-ce que pour défendre tout ça pour que nous comprendre ba lobi la belle vie ba vérité mais non tu ba lobi la belle vie la vérité ndeni yo za ba vérité ba vérité ou ma be ou les qui a belle vie ba lobi la réalité au dans le monde de théâtre ce que ba là ti seront de belle vie non mais les mondo te azana pe mutu azana be les points ni ba la tionga belle vie ezana bato bazana hypocrisie ya pour les belle vie bazana monde de théâtre bazé belé tikabwe vous comprenez basé belé c'est-à-dire ceux qui mutu faut être très prudent so moni ke mutu ata bolu bata bo patana lo baté c'est-à-dire na angle musus et ça t'es pas yebo lo baté angle musus ça que non à observer même ça nous bakizé parce que belle vie peut le voir tellement quand on m'appelle maman livre trop abandon mon appelle les raïs à profiter pe na mon charisme yaza mutali tout abateli ka coin siko na li tout ne on ba comme ça calculer comme hypocrite on comprend or est-ce que ba na théâtre linga but ozala lo roi neti théâtre bongo ozala lo roi neti ma tumba ezala lo roi neti grand théâtre sorte toute kaso ma mira esa ozala lo roi mama do moindo so moni lo bimba moko et on va pas so pas comme so exagérer ba vérité comme ko exagérer ko lo ba so moni mbala moko ba mo traiter mtamisa mabe. Oh. C'est au comindo? Ndoki. Pour le voir, on a la vérité, on va le battre. Vous comprenez? Donc, il y a un cas peut-être, il y a oyo, mais il va se subir le lot parce qu'il a gardé un cas silence, on va t'amener ça là. Tant qu'on agir, maman pour la solution, maman. Ça dit agissement, il faut faire attraper à sous-battre à mabe.
Est-ce que non un jour Bellevue pas que les capés na TV a réagi par rapport à bongo quoi agir ya mutura Bellevue par rapport ya poa na est-ce que ils allaient pas les na TV ils allaient pas les na émission jamais Fatinda ka banzoya déjà atinda pe banzo ité pour Bellevue atinda bango te bobo basalani hein boba o wana ba te volonté na bango moko kaka tala na biso charisme na titide et agita bablion le babengela fali mobutu na angle mususu alo bate ya fini kaki paka kokolo ninga lo barabanini mais au moins na batuma bo alati volonté ba lo na continuer ya dans le vide kotala rando o ya pena ndenge kendele na utolta la réaction ya papa Masumu réaction ya Velombe Velombe ba bena na angle makambo ndenge kendele ba ba suna dilo batia ko lobela bana parce que bana ba ibi mabena malamu kasi ba bongisa kanzete soki ezana na mukiet sko esire komeli oyo eza sous na kaya mutu te soko lobi ba président Elombe ba président Masumu va réussir qu'on réparer en côté. Combien plus fort homme spirituel comme pasteur de la foi, au lieu de la chair, à Foukame à l'Eli. Ceux qui ont taillé, respecté taillé, mais au moins, le créateur, votre créateur, à Tanguy écriture, à Foukame à Sengi Bolimbisi, mais Simbira à te. Que non présent Masumu ndako le bateau présent et le mort le bateau et sim guerre oh ils a profité c'est impossible olobi bané ba profiter na guerre bato va profiter na ngoza ba pédé na ba lesbienne oh mais oui papa bané non ba pédé na ba lesbienne bato bazo profiter na guerre oh ya sila na Bellevue et ça ba pédé na ba lesbienne banani ba pédé banani ba lesbienne oh Parce que yo évite muto abengi PD déjà na expliquer sur PD zanan. PD za mwana mobali ami komisa mwasi. Les ibena za mwana mwasi ami komisa mobali. O baza ce qu'on a monde à théâtre. Eh, ba muto ba profiter plus nango. On comprend? Si. Parce que bato yo baza na mwa apostle likolo, bato baza mwa influent. So kaza mwana mwasi akoza apela baninga ne basi, loka mibali na ye. Parce que bablo mususu commission yi 12 betami et pas mobali na yo ya mwasi ya mwana mwasi aya umte sala agitation ki na ndenga zuwa mtaka burra ke sala émission sur na ndenga guerre oyo par rapport ya art omoni kiti si to matisi guerre ndenge kendeli o ndenge zo kendeli opena na ndenga art et kiti sa art to zo matcha art ezo kitsa art ezo tombo la polémique. Tu as arrêté sous tes polémiques. Voilà. Et autres qui disent ça, et autres ont la polémique, la distraction. C'est-à-dire, tous autres tirer attention sous il y a ba œuvre na biso. Tous autres tirer attention ba fan était pour na ba œuvre na biso. Donc comme quoi tirer attention à ba fan pour na ma finga na ba guerre na biso. C'est-à-dire, les fans ont oublié ni pièce peut-être il y a Bellevue on a épisode de la deux années ba no beta masolo ya ba pièce na bango o ba osala ni ma beta no beta ba novelas na kisasa mon to no beta lisolo ya ba théâtre muyombe gauche à l'époque c'est que nam na montre a leader ngazana akoboma kaka fulani pona na tikala na nini boye c'est-à-dire on a enlevé cette image là au ba fan bazaki na ngo pona théâtre congolais si to bendi siko conscience na bango vers ba polémique na biso ndenge toujours soigner la mama qui lesbienne na mama qui pédé na biso na ndenge ya TV na ba émission to bo salisi bango ba œuvre na biso donc ça dire ezo boma art ezo tombola buzoba na polémique donc coûte que coûte à lire mama ndenge ezo kendele soki ko continuer boy au moins na benaki no ba bosani na bango ndeti mama théâtre to mama cinéma congolais bavandi na bona ndinga polémique yana ko sila nyoso peut-être pia mamba cinéma congolais ngwana Nathalie émission moko 7e bagarre à Tomboki fort 7e bagarre zo regretter lobby pourquoi ba bazangi reconnaissance liboso ya ba bien fait ya bato ba c'est belé bazana reconnaissance c'était en plus na lisolo ngope na moni Marie-Jeanne pa ngakota ba jango pour Marie-Jeanne paraît que non voix mo ba solo la kina na Teresa Marie-Jeanne a bémission en public pour en tout cas ba qualifier Teresa toujours mabé par rapport mais si comme bien sûr moni tête à la tala moni Marie-Jeanne sur la carte de Marie-Jeanne a lobé le mot na émission to sala Marie-Jeanne a lobby que non
Teresa pas Teresa qui préfère toujours que belle vie à Koufa qui a dans la vie. Oui, ben le ressort bon, et ça haine. Ça y est, na banda le mission au hôtel koleka awa, na banaliste au salaire hôtel le Carabi. Ba Congolais na mon roi c'est comme s'il faut va voter sous ce cas loango na parlement. À part n'engé bazar na richesse qui monte mamabe, ba ba basa sous ingratitude, ba valorisant au scope et ça la sonnette moyen tabané. Pourquoi j'avais dit ça? Au moins si ceux qui marient na bimisi ba audio wana ata ou marient na bisa ba audio wana te kota la kaka agissement ya Teresa na TV na émission contre belle vie on comprend que muto azolo ba mote pona ndenge ya guerre ya arol bimisa makambo pona jalousie qui mutema mabe c'est-à-dire bimisa haine moko boy c'est-à-dire à profiter bimisa haine na yo wana za kanango vers belle vie par rapport ya moi circonstance mo bomoni kutazala problème na yo maluka ali doucou on comprend aluka ali doucou au côté là. Ce soit Monica nettement piste moro boy ça nettement comme mon na maman ça nini à larguer à la question oh ya ça de vrai face naé ton ami sur Marie-Jeanne pas la si fasciné c'est que Marie-Jeanne peut comme si que non na Teresa to Marie-Jeanne pas à la mi famille bota OK Marie-Jeanne moi je pense que na ko na 4 naé tout le monde biso dans l'improvisation na théâtre na populaire tout ça là ka tout ça na 6 sous thème auto ça la mingi pour faciliter pour jouer tout pour improviser mais tout ce que la minimum na 4 où ils ont la base observation imagination imitation et na sélection c'est-à-dire ceux qui déjà observer mutu oye ba déjà que non oyo azanani imagination oje imaginer na mito aroza la wa pipe azaboye pour na nini imitation c'est-à-dire au côté ce qu'on a pensé na ye pour que bossa le loko moro ya bien au correspondre dans l'esprit on se comprendre sikoyo Marie-Jeanne, ce qu'abimisi ba audio wana lelo c'est juste pour faire voir les gens aussi qui motema mabe au biso ba communauté ozaka na yango mais si on a des choses à faire si des gens ont un truc à traiter to ko benga na ba téléphone to za na ba téléphone to benga li kamondi kwa sala ki eza bien ce n'est pas pour ça la mninga émission pour yebimisa ye mabe yo bima mutu mala mkita di na loba ite que ce que zotinga muninga no collègue na ozo finga ka ndoki qu'il faut faire attention parce que ba mona bino na ye puis bo sala musala moko soki fula na zando ki opposando ndoki c'était juste pas présenter que biso va commettre aux hypocrite akokota ke belle vie bongo te tandis que belle vie à part ba mabe wana oya attaquer belle vie il est pas na ba bien fait ya belle vie. Rande oya Teresa défi Teresa pesa ki biso ba bimisele mo ba di moko ya lala balala na ba sala boy ya ko bimise belé ya belle vie lelo ibutu nenga bimisi kombo moko pesa ibutu lobiso apesi ga abeti gauche abombi droite siko na réaction na pa chapa bimi alobi pe que non ce ka kutena ibutu akobeta pe akolakisa prévenir sur la sekeno ye bazala na Teresa so makambo ndenge ekendele confusion oyo yeso ka yebongo parce que yeso ka yebongo ezaka aye ko démentir pe alobi ba propa bongo ezaka pe ka bakiyuma normalement ce que ça y pour na perte ya 600 ans en hotel faka garder nenga yo pour mutayebi na yeye azate yo ebi pachete po ni bio ngana tnoko so yebi yo kwana ngana tnoko so yebi te siko ngolo yebi na lobi na yebi te so ngali artiste comédien na yebi te siko yebi pachete yo prophète yebi pachete yebi te oh abimela mais yo do yebi na zoto na ma groupe nani nanzonzi nini yebi te Skoko yeba na ngai ete boza ya NT ya pe ya kuboya te ya ninga kokamo na wasko ngokamo obi so kanesa kokamo na ngapeze NT zabe ma ya fida beto ba mudekiti ba olukila la bite kwa kokamo na ngeza ya NT ngape koboya na ngeza ya NT conseil nyoko pesa na ibuto po ibuto aye pena na bakombo conseil nyoko pesa na ibuto conseil nyoko pesa na Teresa parce que affrontement au et comme ma guerre en plus il y a Teresa lobby place nyo surtout ba dokuta na banzonzing mutu abomba ka likofa zate mutabomba munoko zate c'est que da danger moko ye binote ke ye pela luka pa obeta ye ye pela luka pa ni boyo si yokani la ibutu ndenge ye mwa masaka na ibutu c'est kaza noko oh mais ce que to sola ngoti yo mwa masoka na momba mutabomba likofa na zate ya kama kaso na ibutu Boy buta makasa obina Teresa.
Ibutu za makasa wabeta teresa. Y'a maman bunana ye. Y'a maman moi c'est bunana moi c'est peut-être dans un makasa wabeta moi c'est comment moi ça kolo bateke. Il se passe notre kuta mtabo mama ko fina zate. Y'a menacé Ibutu. Y'a za makasa wabeta Ibutu. Ou soit ça sir na ba pire petit ne mo bouton sos baroyer la Ibutu ba 10 makamana tawuni arrêter glisser. Makamba aresuka na mama aresuka ko mama ote simba na oto mena na tete bona na bilope ba menace ya impela tata na loba yibongo akobeta nete ko tisuna yepela ezaka pona grimacer mama ke na bongo yepela beta kapena mais yepela pelo ndia zaka so karate so yini yepela Allah nzambala de Chris Chibangu petite sœur na biso pe mama osa lela kitoko te petite sœur Aïda Bombango to sala ngo mission mususu papa. Ya solo. Wana to sala ngo analyse mususu. Merci. Un conseil par rapport ya makambozo le kaya Teresa na Ibutu, makambo ya Belleville na ya Sila Bisalu. Voilà. Rando o nyoso tu o ezole ke la biso na minute na monde ya art. Eza par rapport ya Sila na Belleville. Voilà. Par rapport ya Baba Kuku na famille Bota. Voilà. Na kesu plus loin na moni na nikutu aye koloba ebite sozo senga kutu ngaku famia bakoko bakoti sena je bando tourner pe na bakoko nani wana vina biso nani nani gi ngombe oh ve gi ngombe na moni aleli ya senga na bakoko ye pazane pour ya ko tourner pe na bakoko yo moni ondeni ceux qui vont croire en talent, n'a pas plus espace. Mais non, sold out. Non, sold out. Pour Vegui, pas un nan. Ni pas un affaire là, sur la bosse santé. Na veste. Bon, pendant il la belle vie. Vas-y. Mais alors, il y a notre qui est bien gagné. Bon, nana le babou. Comme conseil. Barté seigneur so oyo oza mukolo oza mwana muki oza na ngamba Belleville. Se concentrer, prendre conscience et bani nozo sala peni no lingi. Voilà. Na boyo regretter carrière le roi nati le collé. Donc couper sa position côté moroté tous les artistes conscients. Voilà. Luka au tourner partout et ça là yo bien. Alors les abakouk bato bomo na bato na rapé na famille libota so ba ye ko luka tant sous ba o tenter sous chance ba tourner na les abakouk ka fongola ban porte fongola bango porte mais à une seule condition ba ye la binote ke baloba ki azong saki si botu na bango pete ke ko kuna siko bo kimelinité ba kimité ba panzara face pour baza artiste mais guerre na bino continue pour ils ont alerté Harry que les biens. Conseil na repesa na artiste Ibutu. Merci na ozo sala mais conseil ezakaka lukaka ceux qui ozo défendre collègue na o eza Belleville kandi oza na ba avantage mo ozo assurer pas venir na yo na ba na yo. Voilà. Parce que Msam Sosa ils ont raté à part théâtre. Si. Ayo bi moto gachi. Ngana okana ti 2025 na bi ma producteur. On a reproduit car un film on jouer si la na Belleville on jouer c'est bon si ko so ina yoka ni si ba on ba sangisa yu wenge bato bazara les abakou na bato bazara la famille bota na éviter bino bola na guerre la so bo telinga na niveau nini pour artiste tôt ou tard peut-être avant Zamba zo paper na bango ba yoka na on dit jamais dans la vie voilà tu ba peut-être que Fabregas na déplique ba ko yoka na alors bino bota la position na bino pour solobi bango comme na bango ya même moral biso to tika na Sony alors ti botika la na Sony déjà to yebi da que non Teresa azaki na mibala ba lesbienne ti to tika na Sony bo to yeba déjà que non par exemple nani basakana na ye pa ba na théâtre eza déjà dinte futur na bino e kanga bino e pa ba na bino koseka yango wana alors Ibutu tika barando na bana basi sala bien na pesi mote na ngai pa mama di mama
Maria Fina béton na béton na pesimbo te bongo et pas ya Honoré Mwanza passeport rouge n'était Moïse na pesimbo te bongo lisusu pas bonique bionique Ibanda les boss bionique Ibanda Vita Dikando le mystérieux na pesimbo te pas David Tukwezo na pesimbo te et pas ya Gigiston la dona na pesimbo te et pas ya Nono Lomboto Marakana na la dona mi clair kuzituka na couleur Marakana on a pesimbo mbote Arsène Ndombele les boss na pesimbo te vraiment et pas na yep na isenga pe faux chapeau longwa na sina respect na pesimbo te pas ya mon vieux Gédéon Mercedes na pesimbo te Sikazali Gédéon Mercedes na pesimbo te bongo na Arnaud Pakekebe Arnaud Pakekebe on a de moi ya bureau ya kati héritier Ndombele fils ya papa héritier Ndombele fils ya papa donc na clôturer na ngawana quoi. Voilà, merci beaucoup, merci pour la confiance sur vos biso, bojo kita na bino, pour na kolanda ba analyse na biso, merci à Mama Dima, Maria Fina béton, merci encore à mon vieux Honoré Mwanza passeport rouge, via petit naé, merci beaucoup via mon monsieur to sala, et ça l'a bien, merci beaucoup, merci na ba ndeko nyonso to ba ko soutenir ngai, merci na ba commentaire, merci na ba o ba ko benga et ko kende bien. Et toujours bien pour l'esprit des prophètes est toujours là. Awa pembe na pembe. Na obosa na ote. Yo, ndena ngina lobela yo. Omoni yo. Na chaka abu. So na chebwe na umo raisonner siko yo. Omoni yo. Na ye. Na yo kuna. Boye bake ya le kabino. Ne bo chaka makelele. Ko bo chaka makelele poani. Ko awa. Et puis ça met biso l'esprit des prophètes il y a déjà pembe na pembe tout ça awa biso et tout ça so bino bobo ya kwani surtout yo yuma ciao.